Zoumel 1000 ezope kisa biso makambo yo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui envoie bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Mazali Koutingela, oh Pepe à Kosamate, Nalokuta ya Baini la Congo, oh Napula la Tate, Padisco ya Lokuta ya Ba opposant, Mama Kalamba, et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa terminator poasa. Hotel Ngala kota retraite. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambeli bino lisusu Monsieur Zulu Babela oyo bosengaki na biso bolobi ete toluka ye po ete message na ye oyo apesaki liboso ezalaki message moko penza ya malamu oyo bosepelaki na yango wana message na bino ba auditeur tokomisaki yango epai ya Monsieur Zulu Babela pe équipe ya Radio Zoumel 1000 eyambaki ye pe toenregistraki message oyo azalaki na yango po na bino yango wana tokotiela bino intégralité yango mokolo mwa lelo po ete bokoka koyoka eloko nini oyo Monsieur Zulu Babela alobeli bino na mokolo mwa lelo. Bandeko babolingo na banzi mosala oyo ekipe ya Radio Zoumel 1000 tozali kosala ezali mosala moko oyo ezali kopesa solution ebele na kati na mitema ya bato pe bato bazali ko comprendre sikoyo ndenge nini bakoki kokanisa na ndenge ya bosolo pona o etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Bato mingi bazali kokanisa pona koloba ete moto alingi Congo ezalika kosali video na yo otelemi liboso ya kamera obandi koloba kofinga bakonzi koloba n'importe quoi. Alors soki batali pe na kati na makambo nyonso ozali koloba bato baza komona kaka oyo yo moko oza kobimisa bozoba na yo oza kobimisa ete moto oyo atanga te moto oyo niveau na ye ezali na se moto oyo boyebaka te ke a partir ya bavideo bosalaka bakalifiaka pe bino ndenge nini lolenge bozali.
mingi bazali kokanisa ete soki nasali video nazali kofinga nazali koloba makambo contre mboka na ngai nazali koloba n'importe quoi mingi bazali kokanisa lobi soki bato opposition bazwi bokonzi bakopesa bango pe mwa parti mais bozali kobosana soki bozali bato ya mayele ebongi malamu botalaka baefe ndenge eza kosalama bomonaka bino moko bato ya opposition wana soki ntango mosusu baza na bareunion moko très important bayebaka te ke wana bakombata bazalaka bayebaka te bato babimaka na malili awa na poto bazalaka mpona kosala bamarshe mpona Congo mais ntango basalaka bareunion na bango okomona bakomi koluka bainvitation bakomi kotala babilongi mpona kopesa bainvitation nani tokoki kobengisa oyo tokoki kobengisa te oyo tokoki kobengisa mais ntango totalaka makambo nyonso komona bato mingi oyo babimaka na bamalili awa koganga koloba mpona Congo baopposa baneglijaka bango mais bino moko on dirait boza na sens ya komonela makambo te oyo nini Kongola atikali kaka na esprit soko oyo opesi ata mwa 100 euro abosani nyonso akangi misu mais bino boza koyeba te ke lobi soki bato wana bazwi bokonzi bakotala bino ata miso te exemple moko kaka na kopesa Félix Tshisekedi a composé membre ya bureau oyo ya ye bomoni bakombo oyo etondi kuna bakombo kaka ya baluba na baluba bakombo kaka ya baluba na baluba alors boyebisa biso sikoyo état de droit yango oyo bango baza koloba bakoconduire yango kaka na situation oyo okotala kombo kuna mubenga iyo mukalenga chimbombo wa tubenga kabuya wa kabuya kabongo mukundebu mwamba wa dikintanga mushini wa munyinyi kalenga iwa mukombo bakombo kaka ya baluba na baluba eske ezolobela bino eloko te bino bomoni na kati ya bakombo wana azwi ata alobi keme bakombata mosusu mpe babundaka makasi awa mpona nini naluka ata de kombata oyo bia nini natya bango na kati ndeko bokomela mai ya mbwa bato wana soki bazwi bokonziko bokomona mpenza vrai face na bango mokolo wana bokoloba ya solo mpenza président Joseph Kabila azalaki vrai démocrate boyebi bango bien te mais bokokomprendre bango malamu alors lelo ezali mokolo oyo monsieur Zulu Babela akolobela biso mpe akopesa message oyo ndenge bino moko ba auditeur bosengaki tokoyoka ye tokotiela bino intégralité mais mpo na yango mama Rosalie nayebi te soki mpo ozali na likambo ya kobakisa avant ete totya message ya monsieur Zulu Babela maloba ezali epai na yo mama Rosalie. Merci papa Roger mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi na makambo oyo papa Roger auti koloba ezali kosala esengo komona ndenge nini bato mosusu oyo liboso bazalaka na bareserve na oyo etali bongo radio na biso radio Zumel 1000 lelo oyo bakomi kopusana pembeni po ete bazwaka courage pe ya kolekisa ba message po baye komona esika nini verite evandi ndeko na koyebisa na bino boyebaka yango ke tango bozali komona bato mosusu bazali kopusana pene ya radio Zumel 1000 po ete bazwaka courage ya kopesa message na oyo etali mboka ezali par hasard te bavandi pe batali baye komona ete radio oyo ezali penza radio ezali kotambola na kati na bainformation ya solo pe makambo na bango balobaka ezalaka vrai bandeko soki nazali koloba boye nakoyoka kaka monsieur Zulu Babela ndenge apesaki message na ye ya liboso pe na koetudie ye azali moto oyo na nzela kaka ya maloba tango ozali koyoka ozali komona ete moto azali moto ya matata andimaka makambo pamba te
soki moto lokola Zulubabela ndimi likambo yebaka ete amoni vérité ezali na kati na likambo wana. Parce que bandeko babolingo tango nayokaki lisolo epai ya papa Botamba ndenge nini tango Monsieur Zulubabela ayaka kosenga mbala liboso po ete alekisa message eloko ya liboso Monsieur Zulubabela alobaki ete après avoir observé radio na bino pendant longtemps pe kolanda ba message na ekomona ete bozali bato bozali kotambola na kati na bosolo. Vraiment esalaki ngai esengo mingi tango papa Botamba ayebisaki biso ba biloko wana pe ezalaki ya solo. Ngai moko tango na landi premier message na ye na landi yango penza na observer eloko ya liboso elobaki na kati na moto na ngai eke soki papa oyo na kombo ya Zulubabela azwi courage pe andimi koya kopesa message na radio Zumel 1000 seke amoni penza bosolo kati na ye pona koyoka ye kaka bazali bato oyo bandeko naza koloba yango te pona sala flatterie epa na ye ou bien ndenge ni mena koloba vérité bazali bato oyo tango oza koyoka kaka na elobeli na ye na mongongo na ye ozomona kaka ke baza bato moko ke atomemeli likambo soki amoni clair te po andima yango ndeko eza matata. Mais soki andimi eke akoka kopesa message na radio Zumel 1000 seke amoni penza bosolo eza na kati. Bandeko nakoyoka pe Monsieur Zulubabela surtout na premier message na ye apesaki naeki komona ete ndeko oyo na kombo ya Zulubabela azali na eloko moko kati na ye. Po soko ozali na eloko oyo ya bonzambe kati na yo te eza pasi po ya kopesa message ya boye oyo apesaki ya liboso oloba babiloko oyo alobaki wana. Pona deuxième message oyo apesi na kosalela yango ba commentaire te mais bino moko nde ba auditeur bokolanda boyoka eloko nini alobaki ba commentaire na bino nde yango wana tokosalela yango pe ba commentaire na sima po soki nga na sali ba commentaire bokokanisela yango ndenge mususu po biso tolandi message wana toyoki yango mais totiki lisusu bino moko bokoyoka pe bokolanda po ete bo observer ba makambo nini oyo alobi. Alors yango wana tozali koyebisa na yo pe ndeko yo moto oyebi ete ozalaka na ba inspiration ya makambo po na Congo oyo ozalaka kaka komona ozokoloba ngo kaka na ccc oza komona ete esika ya kolobela yango ezali te. Tala radio Zumel 1000 eza kopesa bino ba espace po ete boya koloba makambo eza na motuya ya mboka na biso Congo bopesa makanisi na bino pona ba peuple congolais bakoka koyoka yango pe message na bino eleka po ezali intérêt pona mboka na biso. Message ya Congo ezali kaka te oye liboso bandi kofinga bakonzi ya Congo nde bato babeteli yo maboko balobi na pesi message te wana eza solution te. Po bobanda kofinga bakonzi ya mboka bogania pe eloko te bozwi eloko te kutu bato oyo bino bobundelaka banani ba opposa wana bakomi nde kosakana na bino bango baza kokende kolia bambongo na bango bino botikali kaka yolela bambula eza kopusa na ebele basuki ya pembe komi kobima bango na mutu bakomi kokende na kibompaka baza koreve. Yango wana toza kosengisa koyebisa na bapeple congolais bolamuka na pongi bobanda siko kotala masolo ya mboka na bino na vision mosusu. Vision oyo bozalaki na yango ezalaki vision ya bosolo te siko bobanda komona yango na vision ya molimo. Soki bobandi kotala mboka na bino na ndenge ya vision ya molimo bokomona ndenge nini makambo ekotambola malamu mpo na bino pe. Mais soki boza kotalela makambo ya mboka na bino kaka na vision oyo ndenge boza kokanisa na ndenge ya kimosuni na bino bokozala kaka bato ya kotelengana oyo balobaka bakozala bongo pe bakotikala boye mbula na mbula boye
boye kaka boye na boye bolamuka na pongi pona yango nazongiseli papa Roger maloba papa Roger napesi yo maloba po yonde moto okoyokisa ba auditeur to okopesa nzela po ete ba auditeur bakoka koyoka message ya monsieur Zulu Babela. Merci Maman Rosalie pona kopesa ngai maloba me bandeko kaka ndenge Maman Rosalie auti koloba ezali penza ya solo bato lokola ba monsieur Zulu Babela bazali bato oyo soko oyena likambo na yo ndeko po o convaincre ye il faut ozala moto oyo ozana ba argument ya solo po ete soko ozali na ba argument ya solo te bato ya boye po bandima likambo ezalaka pasi bato ya boye soka moni likambo na yo aza kokoka ko saisir yango malamu te ndeko okozwa rejet ya kwenda oyo tozali koloba ezali liseki te po ete meme tango ayaki na radio Zumel 1000 papa Botamba asololaki na ye pona komeka kotalisa ye mwa bapoe mosusu me ndeko mpe azalaki mwa matata moke pona koloba ete ndeko azali moto oyo andimaka makambo bindimela te po andima likambo il faut penza asentir yango penza na kati ya motema na ye ke likambo oyo penza ezali penza lolenge wana soki ezali lolenge wana te ndeko okozwa rejet okozwa ya kwenda pona yango na kosenga na papa Botamba tshela biso message ya monsieur Zulu Babela po ete bato bayoka integralité ya maloba na ye oyo ayaki kopesa na radio Zumel 1000 na demande na bino moko ba auditeur ndenge bosengaki bolobaki ete aya boyoka ye lisusu pe andimaki alobaki ete à chaque fois soki azwi message na oyo etali bongo masolo ya mboka akobanda koya kopesa po ete bino moko ba auditeur lokola bondimi pe bopesi ye confiance alobi ete azali wana mpona bino et surtout mpona intérêt ya masolo ya makambo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Papa Botamba tshela biso message ya monsieur Zulu Babela intégralité na yango ba auditeur bayoka s'il vous plaît. Zumel 1000. Ya liboso napesi merci mingi na ndenge bato basengi epai ya basali ya Zumel 1000 po bakutana na nga lisusu na makambo oyo elobomaki na émission oyo elekaki. Merci mingi vraiment na bino bata Zumel 1000 na contact makasi boza nango na bato oyo balandaka biso. Nazali koloba lelo likambo etali mpona kobanda nalingi nabandela nanu likambo oyo nalobaki dernièrement que respect il faut ezala na mibeko likonzi ya mboka oyo babengi constitution soki ezali kotosama te nyonso tokosala ekobonga te. Il faut tozala na botosi ya mibeko wana lokola balobi na poto article nyonso tu ya constitution na biso 229 soki nabosani te moko na moko ezala respecte po ete makambo etambola malamu po toza na bakokoso mingi constitution ya mboka eza respecte te mingi bayebi ke constitution elobi boye me bango bazokamata makambo ya constitution bazotia pembeni mpona kosala makambo oyo bango balingi ezali malamu te. Na kosenga na bakonzi basala ete likambo ya mibeko likonzi ekota na programme ya biteyelo baklase ya mboka Congo
nakanisi ekobanda meme na école primaire bayekolaka yango libela mpo ntango bango mpe bakozala na tour na bango bayebaka ete mibeko likonzi ifo kotosa yango mpo mingi tozomona bazolinga kotosa mibeko wana te me mbano na bango ezali mbala oyo tokotikela bango ntango te ya kosala bisalazala oyo basalaki na bambula oyo eleki to mikolo eleki nakanisi na place wana toyokani malamu nakamati sujet moko liboso nakolobela sujet moko oyo etali équipe nationale ya Léopard o mingi nalandi bainterview ebele ya bato oyo basali bon ntango mosusu mpe ezosekisa mpo bon congolais azalaka na jugement moko ndenge mosusu me nazopesa opinion na nga ya nga moko mpona likambo etali équipe nationale ya Léopard na likambo etali entraîneur Ibenge. Entraîneur Ibenge akoki kozala entraîneur moko kitoko mais azali trop chargé po biloko oyo esalamaka na mboka na biso tomonaka yango na bamboka mosusu te. Entraîneur national to entraîneur équipe nationale il faut azala dégager elingi oloba nini entraîneur Ibenge aza entraîneur ya équipe nationale entre temps azali entraîneur ya Vita V-Club eza équipe ya munene équipe nationale eza mpe likambo moko ya munene omoni so totali malamu entraîneur ya équipe nationale il faut azala chargé seulement na équipe nationale parce que programme na ye ezali na ntango ba équipe nationale ezobeta te ya kotambola ya koluka ya kozwa contact na bajoueur oyo bazali na baregion baprovince oyo bazali na mikili mosusu ya poto il faut azala na temps ya kosalela makambo wana mais ntango azali entraîneur ya équipe nationale entre temps aza entraîneur ya équipe oyo eza mpe équipe ya monene na kati ya mboka na biso ekosimba te aza trop chargé bameka kotala ou soit atikali na équipe nationale ou soit atikali na V-Club baluki entraîneur mosusu ya équipe nationale po nalobeli likambo wana po ezosala biso nyonso mpe pasi po population ya peuple na biso toza mpe na bolingo ya mboka na biso na kote ya football tolingi mpe football mingi alors bamakambo mosusu mpe fo totala kongo na baangle nyonso donc elingi oloba bameka kotala likambo wana malamu nalandi bainterview ebele nayoki mutu moko alobi oyo nga nazoloba sikoyo te naza pour te naza contre entraîneur Ibenge te me napesi ide oyo ya ngai po ete soki moye kozala bakonzi ya fédération to bakonzi ya mboka batalela likambo na ndenge nga nalobele yango na kati place wana éclairage eza makasi mutu akoko discuter nango aza te kote mosusu na mboka na biso tozala baorganisation malamu te na makambo ebele
tozolela nzala tozolela pasi. C'est vrai, pasi eza crise lokola bazoloba eza mondial, eza bisika nyonso tu, mais mboka na mboka bazokosorganize mpo bameka koapese crise oyo ezosalama na mokili mobimba mboka na mboka. Mais so totali na mboka biso na Congo tozala bakonzi bazobipesa vraiment na kati ya mitema na bango na kolinga mboka te mpo ezomonana mingi na kati na bango baza kaka kotala mabumu na bango, bazotala kaka makambo ya famille na bango, mais baza na souci vraiment ya population te. Esengeli te ya kokondane ntango nyonso tu mokonzi ya liboso, mpo mokonzi ya liboso azalaka entouré na bato. Soki batiaka bato wana ezali mpo basalisa mokonzi mpe ya liboso, mpo ntango bapesi yo poste en tant que ministre ya santé, ya transport na makambo nyonso ya enseignement, il faut yo ministre wana oluka moyen ya kobungisa kote oyo bapeseli yo responsabilité na yo po ete opesa barapport kitoko na mokonzi ya mboka po aprecie musala oza kosala pe population bapeuple baprecie musala oyo oza kosala. Kasi biso tomonaka ngo epai na biso bakongole ya RDF, mutu soki azwi mokonzi bana na ye baza na mboka mopaya na mwasi na ye baliaka malamu balalaka malamu, population etalaka bango te. Nazali koloba boye mpona bakonzi nyonso tu te, na kati na bango bakonzi mpe oyo baza na basusi bazosalela ya solo mboka bazali, mais il faut bameka kobungisa esika wana po tomonaka neti na Congo tozali koneglige makambo ebele mpona kotala organisation ya mboka na biso moko. Nayebi te soki ya solo bakelasi oyo totangaka esalisaka biso mpo ete mituna biso esalaka malamu, me tomonaka mingi na kati ya bakonzi wana batanga mingi, me mitu ya bato mosusu ya bakonzi mosusu lokola esalaka malamu te na responsabilité oyo bapesaka bango. Soki totali kote mosusu bambongo tozolela banzala, tozolela bapasi, me bambongo oyo ezwamaka na mboka na biso eza na contrôle moko te. Toyebi te soki bakonzi bakanisa kosala service moko ya contrôle ya mbongo nyonso tu oyo ya mboka oyo ekotaka na kati ya mboka na biso po bapesaka biso bainformation ke voilà na musala boye na secteur boye ekoti otane mbongo wana ekoti na kesi ya leta ekosala misala boye, ekobongisa banzela to ekobongisa bamakambo etali sante ya bato to kolia ya bato. Na Congo makambo wana emonanaka te, nyonso tu ezaka na mulili moye bato bayeba eza te. Nakopesa ndakisa basandu bawenze mokolo nyonso tu ekotisaka mbongo.
mbongo wana esika ekendaka emonanaka te. Mbongo wana ekotaka na baposi ya baindividu ya batu basala makambo na bango oyo bango balingi. Mbongo wana soki oyo basengela bazwaka bambongo wana na maboko ya batu bakomersa, soki baswi bango balongoli mpe oyo ya bango bake kotika na mikosi na bango mpe balongoli oyo ya bango epai mbongo wana enosukila eyebanaka te. Ezali makambo moko ya malamu te. Tomonaka mpe baoyo babengami baopg nyonso tu ya mboka na biso akotakse mutu amande, yo opesi amande bakopesa meme na quittance te, opesi mbongo wana ye atina poche na ye. Contrôle moko esalamaka eza te. Eza mpe ndenge moko ti na baparquet na bamagistrat bakofuta mbongo na mutu, quittance eza te, contrôle moko eza te. Na pokwa na ngo komona na babare bakomi na babiance na bambongo ya leta, contrôle eza te. Makanisi nazopesa makanisi oyo ya ngai po ete leta kote wana mpe ameka kofungola miso po alandela makambo wana. Po soki totali so tozomona pasi eza kuzoba na biso moko, toyebi kose kontrole te. Awa tomonaka na bamboka bapaya ntango basengi yo ofuta amande bapesi yo numero ya compte oke na banke ofuti mbongo wana obombi quittance na yo. Mokolo peut-être likambo yango ekokoyela yo olobi te nga nafuta atala mbongo nafuta quittance yango oyo. Me pai na biso na Congo esalamaka te. Wana ezali mpe likambo moko ya pasi ezokoniokola bana mboka po bato wana babanda kotia bamitifi moko po bakangaka bato pamba po bazwa bambongo bate na bapoche na bango. Or ke soki contrôle ezali okomona kokanga bato pamba ekodiminue ekosila. Na kanisi likambo oyo bakonzi batelemela yango po eza kotungisa population malgré bazaki bamoyen mais il faut batiokolaka bango lisusu mpona kofutaka bamande bambongo wana esika ekendaka emonanaka te eyebanaka te. Lobi bakonzi baza kofingama. Orke makambo mosusu mpe esalamaka na sese ntango mosusu bakonzi bayebaka te. Nga nalobi yango bakonzi bafokola misu na likambo oyo nalobi eza vraiment très important na biso bakongole na mboka na biso. Bayeba kokontrole bambongo oyo efutamaka na bataxi ya leta bisika nyonso tu, ezala na baweze, ezala na baopg, ezala na bamagistrat, okomona kokanga bato ekosila. Soki toke epai mosusu tozolela misala, création d'emploi. Oh, misala eza te, bato bazosouffrir. Mais so totali malamu, misala ezali na Congo. Misala ezali. Eloko ezozanga bonne volonté ya bakonzi mususu po ete bapesa makanisi malamu po misala esalama. Misala ezali. Pe mongo ya kofuta bango ekoki komonana na yango pe ezali. Soki bakangi kaka kote ya
badetourneur ya mbongo ya l'État contrôle ekota na kati ya l'État congolais mpona koyeba mbongo oyo ekoti otan ekosalama makambo nini ekosalama makambo nini misala ezali ebele sans kutu toluka bapaya baya kosala basociété na bakompani kuna na mboka na biso misala ezali ntango mosusu eza bamakanisi to baide ezangi bango batunaka bato mpe oyo baza na baide babenga bato oyo baza na makanisi malamu baya kosala collaboration na bakonzi so nalobi bakonzi nyonso ya l'État congolais so basala yo mokonzi ya l'État congolais bobengisa bato oyo baza na makanisi malamu mpo ete bapesa baide na bango mpo misala esalama misala eza ebele na Congo eza ebele ndenge nazoloba boye baninga mosusu mpe bazoyoka nga baza na makanisi lokola nga bakosoutenir makanisi oyo nga maloba oyo nazoloba na makanisi oyo nazopesa mpona kobikisa mboka na biso Congo misala ezali ebele toselaka bapaya te toluka biso moko tobongisa nakoki kopesa mpe bamakanisi na nga na kati ya radio Zumel Mili te lokola nazoloba boye na ndenge bapesi nga espace nakopesa yango te mpo toyebi ndenge nalobaki mbala elekaki ke na mboka na biso soko obimisi makanisi ale mutu moko ya motema mabe lokola balinga toujours konganza baide ya bato na baprojet ya bato omona nganzami yango mpo oyaka na koloba bakonzi kunaki oh non misala ezali me sala yango totala parce que ntango tozangi baarchive eloko babengaka baarchive makambo oyo eleka eza pasi ngai nakendaki na biro moko awa na Allemagne na mboka moko boye nake na biro ya l'État bazosala baexposition ya kotia mikanda oyo ekoma matango baordinateur eza te ntango machine a coudre eza te machine a écrire eza te namoni mikanda bakoma yango na baporte plume bato oyo bayebi na ntango ya kala bana oyo baza kotanga na porte plume baza kokomela na porte plume oti porte plume na encre ozokoma ezali namonaki yango me pai na biso soko oluki bamikanda oyo bakoma na bambula wana kuna okomona te mpona nini bahuissier ntango kozanga babiro ya contrôle ya baarchive omona bahuissier bazwi bapapie wana oyo ekomi ya kala bake kotekela bamama oyo batekaka mikate bamama oyo batekaka nguba na bamama oyo batekaka bakangela ngai makayabo oyo kangela nga nakanisi bato oyo na kala bayebi kangela ngai donc okomona baarchive nyonso na babiro ebunga mwaye toyeba nani asala nini na ntango wana mwaye eza te alors nazali kopropose ete bakonzi bayeba kobomba baarchive mpo na baarchive wana tokoki koluka nini esalamaka na mbula boye nini esalamaka na ntango boye ntango biro wana baarchive bakofuye baoya komona ke antuka na ntango boye eloko moko esalamaka boye bomuna basalaka yango boye na mayele wana tokoki kozwa mpe bamayele mosusu na ntango na biso basali lokola bamodernize bamayele wana mpo ete totia mofuma malamu ya kotambusa mboka me mboka soki eza na baarchive te mwaye eza te ata lelo oyo okokende na baplace mosusu na babiro mosusu to otala bajournaux mosusu ekomamaka na batango wana okomona baarchive eza te donc yango nde na Congo soko oleki kaka orke eza malamu te histoire
histoire balekisa yango ndenge wana te. Histoire il faut kobomba yango. Il faut vraiment ba bureau esalama oyo ya kobombaka ba archive ya mboka, ba photo, ba disque, ba CD, biloko nyonso tu wana. Bana oyo ya bana na biso oyo bakoki koya bakoki kosinspire mpe kaka na babiloko wana, na badiske wana, na bajournaux wana, na baletre oyo basala mikanda wana basala kala mpona kokolisa mayele na bango. Mais mawa tro na Congo barchive eza te, ezali mawa. Tozolela nzala mais na kati ya mboka na biso biloko ya kolia ebele eza nango. Na kati ya mboka na biso na Congo tokolela nzala te mpo toza na bakata mosusu eza na kati ya zamba, bamatiti mosusu eliamaka na bamai bambisi etonda bebo bambinzo bamayebo ebimaka na se ya mabele ezali. Tokoki mpe kobokola basoso oyo ya biso moko, mais soko totali bien bato bakima na bamboka. Il faut leta luka moyen ya koyeba mpo na nini bato bakima na bamboka, bato nyonso balingi kovivre na bavile kaka na lokola ya Kisasa, na bavile ya minene mpo na nini. Leta luka moyen ya koyeba mpo na nini bamboka etikala polele, bato bazalaka sute na bamboka. Bazongisa avantage, bazongisa credibilité lokola balobako na lopoto na bachef ya secteur, bachef du village, bachef ya groupement, bazongisila bango pouvoir po de mboka etambola malamu, po tochange kamwa moke mboka na biso tolelaka mingi te. Po soki totali bien na bamboka bapaya bango bazokoka kokabola bamboko na bango na bakushe sociale nyonso, me bazaka bakita lokola oyo biso toza nango te. Me ndenge nini bango bazokoka kosala bamakambo wana, ebiso moko na kati ya mboka na biso toza na nyonso tozokoka kosala eloko moko te. Nakopesa ndakisa nakutanaki na allemand moko azali géologue, bato oyo bakena kolukaka bisika nyonso tu makambo ezali na bamai na bangomba na bamabele. Abengaka mokolo mosusu epai na ye, aza allemand, alobi na nga yo za moto ya mboka delinga bina aza congolais RDC. Alobi abo me bino oyi kosala nini awa? Nga bino me na ye po tozokima makambo ya parti na makambo ya politiki na mboka na biso. Alobi yaka na ndako na nga na kepa na ye alakisinga filme moko bakendeki na Congo kotala ko inspecte fleuve Congo, na moni bambisi oyo ya lakisanga toza na 4 couches ya bambisi na kati ya fleuve Congo. 4 couches ya bambisi mosusu eza na première couche, deuxième couche, troisième couche na quatrième couche. Alobi me bino bosimbaka première couche, bapêcheur na bino basimbaka première couche. 3 couches oyo mosusu ya bambisi eza na kati ya nani ndenge ozomona yango ezalaka pêche te, mpo bambisi mosusu namona ya mine ezango il faut accru. Donc soki otali bien bambisi wana epolaka na kati ya mai kuna ezoliama na bambisi mosusu mpo moye ya kozwa ngo eza te. Tokoki kopeshe bambisi wana te ndenge bapeshere na biso bapeshaka bambisi wana basimbaka premier couche, quatrième couche kutu
ete parce que il faut oyo ya batone makasi mpona kobimisa bambisi wana na bafide moko moderne oyo ya industriel mpona kobimisa bambisi wana alobi omoni bambisi na bino kaka ekokoliesa ndambu ya afrike mobimba oyo eza na kati ya fleuve congo sans pourtant tokonte bambisi oyo eza na balaki oyo ya minene toza nango kaka fleuve na biso oyo congo oyo tomonaka wana bambisi eza ebele oyo toyebi forme te na oyo toyebi bakombo te bambisi ya modele na modele eza etonda na kati ya fleuve congo alobi omoni me bozangi mayele ya kosala bapeshe boza na bonne volonté te bozolela banzala tobengisaka bambisi ewumelaka na bachambre froide epai ewutile mosu esali soki ba 6 mois batindelaka biso tobanda kobelaka orke biso toza bato moko tokoliaka bambisi ya fresh eza na kati ya bamai na biso na bamai mosusu oyo ekotaka na fleuve congo toza na bamisi mpe lisusu etonda kasi nyonso tu tozangi bonne volonté na mayele ya kosalela misala mpo ete population eliaka malamu na kasi fo toluka moyen bakonzi bafongola mitema na bango bayeba koasocie bato oyo baza na mayele baza na baide malamu awa na poto tomonaka makambo ebele bato mingi balobaka na bamboka na biso bato mosusu balobaka o poto eloko nini mais non poto tomonaka makambo ebele esalamaka awa meme soko koti classe te kaka komona oyo tomonaka na misala tosalaka toyekolaka mpe mingi na kati na biso basalaka misala moko lelo so bazongi librement na mboka différence komonana bapesa bango baresponsabilité différence komonana ata oyo ezali misala nyonso tu awa na poto mosala nsobe ezalaka te po mbongo ezalaka na couleur te na poto awa mbongo nyonso ezaka mbongo mosala nyonso to eza mosala balobaka teke yo po na bamboka na biso tozala makambo o akombolaka o ye asokolaka basani non mbongo esalamaka eyaka na misala nyonso tu mosala nyonso tu eza na valeur nango awa na poto po mbongo eza na couleur moko mbongo ezaka na couleur teke oyo ya mutu oyo aza pauvre ubie mutu oyo aza na riche mbongo ezaka kaka na couleur moko me biso tokanisaka mbongo kuna na congo ifo euta kaka na biro te misala nyonso tu eza na valeur awa na poto nalobi ndenge wana po toyeba kopesa misala na biso valeur toyeba kokumisa mpe mutu nyonso tu na mosala oyo ye asalaka na mosala oyo ayekola tomeka kosala likambo wana na kasi ekopesa différence ekopesa makambo malamu na oyo etali développement ya mboka na biso tokende epai tozonga epai makambo eza ebele sangisa nalingi oloba boye lolaka oyo babengi na lopoto langue parlée oyebi tozala likambo moko ya kokoso ntango bayaki koenvahir bamboka na biso na bakolon basala biteyelo bakosa biso na biteyelo toyekola français mais so otali bien français eza monoko ya bakoko na biso te français eza monoko ya bapaya bamboka mpe mingi bakoloniza yango na bamboka ya bato ya bamboka mosusu bazwa indépendance bazongela baminoko na bango donc identité ya mutu nyonso na mboka na ye ezali d'abord monoko oyo alobaka eza na pouvoir makasi
me biso na mboka na biso tokangama kaka na lopoto epuis tokoma bacomplexe ya lopoto ya langue oyo babengi français. Congolais kutu soko azoloba koleka meme français ndenge bango bakanisaka me bayebi te ke français eza nango lolaka lokola kikongo, lokola chiluba, lokola swahili, lokola lingala. Po tomona pe awa na bamboka ba français tozalaka kuna pe tomona pe ba français mususu azoloba français kitoko parce que eza monoko na ye me ayebi kotanga te, ayebi kokoma te. Tokomela bango pe bamikanda, totangela bango pe français bazali. Me biso na mboka na biso Congo so moto alobi français mabe bazoseka ye, croyant que soki olobi français malamu te oza mayele te. Non, lukuta français eza lolaka, français eza monoko lokola lingala, lokola swahili, lokola chiluba, kikongo. Eza na valeur moko, titre moko. Totika complexe wana ba congolais surtout tozana ba complexe ya français, la langue française epesa biso complexe moko kodi mate. Kutu tokomi sikoyo français soko congolais soko sala interview akota na français mabe, azoka na lingala mabe, akenda na kikongo, eza bien te, eza malamu te. Tomeka ko positionner minoko na biso lokola totia lingala liboso tokende na lingala po babilima oyo mboka na biso bazalaka mpe na communication na biso toyebaka kose communique na babilima ya mboka na biso na kikongo babengaka babisimbi bazali bakoko bazali po yo kokende na cimetière ya koko na bino akufa soki na siècle nini ale okei koloba français ye ayebi français te akoyoka yo te mais communication nyonso to secret moko ezalaka wana ya communication na bawa na bato oyo baza na mokili etalaka monoko ya mboka ya mutu na mutu. Biso tozoko neglige makambo mingi na mboka na biso tolingi kosalelaka lokola bamindele te, totika makambo wana, totika complexe ya kolinga kosala lokola mindele. Mususu soki bati biloko situ mingi na monaka na bafeti bati salade, bati kwanga na makayabu na mfumbu na pondu, omona congolais omona tonsi ba salade kuna doka zolia ngona fier olia lia biloko mboka place bapaya bazali olia lia biloko mboka na ye aza kosesione po alia makayabu to pondu na mfumbu to madesu ye azwi salade azolia po bapaya wana bamona ke ye ayebi kolia salade. Mais non, eza complexe. Il faut kubisa oyo ya yo ndenge bato mikili mususu bakumisaka biloko na bango ya bakoko na bango baliaka. Me biso bakongoli makambo nyonso tomemi kolanda tokoma kaka doko a partir du moment mindele baimposa bango baimposa biso makambo na bango, donc tokoma lokola bawumbu, tokoma lokola bawumbu ya bamindele tosalaka bamakambo oyo bango basalaka te. Biso fo tokaramba na makambo oyo ya bakoko na biso, biso fo tokaramba na makambo oyo biloko oyo ya bakoko na biso baza kolia. Meme na bafete mindele soki bati baza wana bati biloko oyo ya mboka kende pa ya biloko ya mboka na yo pesako valeur pamona pezake no ye en tout cas africain ake kolia biloko oyo ya baafricain. Bacomplexe oyo tozalaka nango totika yango eza na ntina moko te. Tala sikoyo soki odefaka bilamba kolata na mutu moko songolo, soko yo lingo bima oke kodefa elamba pa ya mutu wana omoni ke ozala sous domination ya mutu wana okoyebise bamakambo oyo
yo oza na besoin te mpo okobanga soki oyebisi verité ya bamakambo oza nango lobi akote so elamba te. Donc soki otali malamu eza mpenza ndenge wana ubie soki oliaka epai ya bato midi okoki kolia epai ya mutu wana na poko okoki kolia epai ya mutu wana oyebi oza sous domination ya mutu wana okoka koloba na ye makambo te mpo okobanga soki olobeli verité lobi okoki kolia kuna te. Eza ndenge moko nazopesaka bandakisa baexemple lokola tolobaka français biso toza complexe na français tokoyebisa bafrançais makambo oyo biso tolingi te mpo toza lokola bato tozolia na bandako na bango tozodefa bango bilamba moye tolobela bango baverité eza te. Mais soki esalami ke mokonzi na biso mokonzi ya mboka baye kotala ye na bapaya ndenge basalaka na bamboka mosusu interprète ifo azala mokonzi ya mboka azoloba na lingala to swahili to kikongo to chiluba moto aza wana azosala interprétation ya makambo bazosolola oyebi epesaka valeur makasi na mboka epesaka valeur makasi na mboka. Me ntango ozoloba monoko na bango ye azodomine yo parce que yo ozoloba monoko na ye ata ozoloba baverbe ya ndenge nini ye azomona yo zero. Makanisi esika wana tomeka kobongisa ngai na makanisi na nga nakosenga meme na parlement na biso na mboka balongola mobeko oyo balobake français eza langue officielle. Français etikala mpona ntango oyo français etikala lokola langue administrative donc elongwa langue officielle parce que ekobebisa génération future sikoyo ekoma meme na kini soki mwana alobi français te aza mayele te eza mabe nayebi ke bato bakotonganga oyo baza molili na misu na makanisi bakotonganga oyo wana azoloba su nini me eza ndenge wana tosala na oyo ya biso na biteyo oyo bayekusa bana monoko ya mboka na biso eza na nga ndenge moko. bachinois bayekolaka na chinois bayekolaka français te me baza mayele bazosala bainvention na bamboka mosusu baanglais bayekolaka na kianglais baza mpe mayele na kianglais biso mpe bayekolaka na kikongo chiluba swahili na lingala eza nango ka ndenge moko. Epuis soki otali bachiffre 1 2 3 4 na bamboka presque nyonso to eza nango ka ndenge moko mais toyekola yango na minoko na biso minoko ya bakoko na biso ekopesa makasi na kati ya mboka na biso na parlement mpe mingi bakoka koloba te kuna parce que ntango mosusu français eza mobulu mais nayebi ke bapesa yango balobake moto akoki kosexprime na ba 4 langue oyo toza nango lingala swahili chiluba kikongo. Mais soki moto atelemi kaka aloba kikongo omona bakoma olola ye mais oh lala eza mawa tro botika moto aloba monoko oyo akoki kobimisa makambo nyonso to eza na kati ya motu na ye na kati ya motema na ye na parlement surtout baparlementaire na biso badepute bakoma lokola bana école primaire koololaka bato epuis likambo wana oyo ya koololaka meme na baklasse omona mwana azwi échec bakoma koolola ye batika yango ifo tolongola yango parce que awa na poto tomonaka na batelevizio na bango baololaka bana te mwana napesa ndakisa bakoloba na mwana ayembi malamu te me bakobetela ye maboko mpo baencourage ye mpo ntango toololaka mwana wana kotikala akomi nayebi te ndenge nini balobaka akomi démoralisé mpo boololi ye ntango babengaka bato awa babengaka na baklase na bango biso toza na bana batangaka na babindele awa
tomonaka te o bakeno tanga le premier Kingandi deuxième Kingandi babeteli maboko l'échec Kingandi ezalaka te nyonso to eza na mikanda bino moko bokotala bapara bokotala ke mwana na biso asali malamu to asali malamu te makambo ya yiyi kowolola namoni ti na parlement ekoma mamikolo lokola batata wana mabomu minene bozoba soki moninga alobi to lingala namona deja député moko alinga aloba na lingala boye wo bawololi ye tala batata minene wana mabomu minene bozo kowolola ndeko na bino azoloba monoko ya bino eza malamu te wana mpenza eza bien te mpe tokotelemela yango mpo lingomba oyo tozosala mbala ezoya na baninga wana biso mosusu tobanda kotelemela kaka bamakambo oyo ezalaka juste te tokotia te mpo tofingaka bakonzi lingomba na biso kozala te mpo opposition eza kaka mpona kofinga bakonzi te opposition ezali mpona kotosa mpe bakonzi mpe kolobela bango bamakambo oyo eza malamu te na ndenge mpe ya respect parceke baza bakonzi ya mboka bato nyonso toza na bamboka na bango baza na botosi ya bakonzi ya mboka na biso ya bango me biso epa na biso botosi ya bakonzi ezalaka te me yo ntango oza na opposition ozofinga mokonzi oyo aza na ntango na ye yo ozoduka ozala mokonzi soki yo okomi mokonzi bakomofinga yo okosepela te donc totikaka bandakisa moko ya mabe mpo ntango yo ozofinga mokonzi oyo aza mokonzi na ntango na ye yo mpe ntango okoya bakofinga yo kaka bakofinga yo parceke yo mpe ofinga parceke baloba yango mpe na lopoto kiti par lepe perira par lepe donc yo so ofinga mokonzi mpo ozalaki na opposition ntango mpe yo kozwa pouvoir bakofinga yo me tomeka nano kobongola esika wana kotosaka bakonzi soki basali mabe wi koyebisa bango ke no place wana bosali mabe biso tomoni place wana tosalela boye yo ozokasa mokonzi moko akosilisa makambo ya kongo ka mbala moko asilisi yango na mbala moko meme ta oyo akoki un jour koremplace bakonzi oyo baza lelo akokoka kosilisa makambo nyonso ya kongo te akozala na ntan na ye mpe oyo akosala bamakambo bamosusu mpe bakondima ye bamosusu mpe bakoyina ye alors il faut toyekola kobalanse place wana kotosaka bakonzi opposition to biso makambo oyo nazoloba soki bakonzi bazoyoka mpe bakoyoka ngai to bakoinforme bango biso tolingi tosala sorte mosusu ya opposition moko moderne na Congo na mboka na biso mpo baopposition mingi bazaka manipule na bapaya bofinga bakonzi botosa bango te mpo desordre ekotaka ntango nyonso na mboka mpo population etikaka toujours na pasi toboyi biloko wana population il faut ajuire nkita ya bakoko na ye oyo nzambe apesa biso nyonso tu ntango eza kopunga te tointerpele bakonzi mokonzi tala place boye yo ozokanisa mokonzi ya liboso ayebaka makambo nyonso elekaka mpona mboka me ifo koyebisa ye ntango mpe bozoyebisa ye boyebisa ye na ndenge ya botosi epesa mpe lokumu na bapaya bayebake bato wana bazali organize na mboka na bango me biso bozoba eleka tro eske voisin na yo akotinda yo obana kopeta bana na yo yo kondima ngo to voisin na yo atinda yo peta mwasi na yo ale yo mpe oke obeti mwasi na yo ye atindi yo obeti mwasi na yo les autres kote na kati ya ndako na yo ye na mwasi ne na bana na ye baza tranquille makambo nde esalama na kongo yango wana bazotinda biso na bapaya ale botia desordre botia boye bofinga bango bobengana bango ntango bokobengana bakonzi wana bango kaka bato wana
bakeke soko balukila na nsima bake kokade mokonzi wana pesa biso mbongo tokozongisa yo na pouvoir ozomona tozala mayele mbala oyo tokoma mayele mindele bakosi biso mpe mingi tozala totonga mboka na biso biso moko dans un premier temps biso moko da tozala bakonzi ya makanisi na biso ya mboka na biso donc tokosama lisusu te toyokanaka po ete bato bayeba bapesa biso valeur ke bakongole baza organise kaka batalaka biso na epai kotonga na epai eza malamu te totika bisaleli wana eza malamu te nazofelicite mingi ntango natalaka bareseau sociaux natalaka baarticle mosusu bandeko na biso bakongole batiaka okomona titre songolo ntango yo kofongola okomona makambo mosusu balobi kuna me eza malhonnête te eza sérieux te eza omoni tozolakisa bandakisa moko biso moko tozolakisa bandakisa moko ya mabe oti titre na yo elobi likambo ndenge mosusu ale ntango moto akokota na site na yo azomona likambo ndenge mosusu me bozotortire bato moralement eza malamu te ntango ozotia titre ntango moto akokota amona mpe titre wana parceke sikoyo ekomi bokosalela bavi na bino mpo bokosaka bato donc eza malhonnête te bato oyo bazokontinue kosala biloko wana batika yango epuis batitre mosusu komona o guerre ekoti entre kingandi na kingandi na bareseau sociaux tozomona yango oyo ya bakongolais bazoloba bien guerre ekoti na songolo ngai nalinga kotanga komba bato te guerre ekoti na kati ya intel na intel kombo ya guerre wana eza hostile na biso bakongole kombo ya guerre wana ifo tobosana yango tolongola yango mpo tomoni baguerre ezobebisa toujours ezoboma bandeko na biso dans un premier temps ezobebisa mboka na biso guerre mais bakomi koemploye yango na bafutilité moko boye o guerre eza entre napesa exemple Jean na Pierre guerre monene ezali de tozala sérieux na biloko wana eza nango babiloko moko ya mike mais eza na ntina mpo tozolakisa nini tozolakisa na bato ale tozolela o guerre eza na congo bazoboma bandeko na biso me na batitre ya bareseau sociaux na biso tozotia o guerre ekoti entre Jean na Pierre tala kote mosu eza ya koseka me eza mawa ngai nandimaka radio Zumel mingi mpo na nini radio Zumel soki ati titre na ye otali mpe makambo wana nyonso mpo komona yango meme batiba makambo le bakotia makambo plus 18 ans okomona bakokoma makambo moko boye okoyoka mpe yango okomona mpe yango nde biso tolingi esalamaka bongo baexemple malamu oyo eza malamu mpona moto tel to mpona site tel fo kolobela yango ifo koyebisa bato oyebi eza nango likambo moko bato bakomona yango oyo nazoloba mpona guerre eza likambo moko soki otali bien okominimize na yo yango mais so tolandisi mpenza bien bamo wana baguerre wana to biso bakongolais ifo ezala hostile epa na biso tokolobelaka yango lisusu te mpo ebebisi mboka na biso baguerre wana donc c'est comme moto bosoko encourage toujours baguerre yo moto okomaka biloko wana tika mpo sino tokozwa yo topesa yo na radio Zumel alokota yo alokota na bafamille na yo mpo bozo koteya te omona moto mosusu alobi otosala bese bokosala bese na bino mpo bobanda koturisa milimo ya bakongole bakanisi ya bakongole tiela biso biloko ya malamu tiela biso bainformation ya solo mpona
kolakisa ya baguerre econtinue na mitu ya bacongolais biso tozolinga guerre esila mais namoni soko otali na bareseau sociaux komona batitre mosusu eza ndenge wana di yo moto osalaka biloko wana tika eza malamu te nakolinga mutu nyonso tu na likambo oyo nalobi apesa vi na ye epai ya radio zumel mili soki eza malamu to eza mabe oyo nalobi mpona batitre ya lokuta na bareseau sociaux ezalaka mingi kaka kote bacongolais bino bozofingana bino na bino si boyokanaki o tofingana mpo bato batala biso tozwa bavi ebele bozolakisa nini epai ya bato donc bino bozolakisa koswana kofinganaka na basite ya réseau sociaux ne yango nde mateya bozopesa bato epuis omona mais congolais aza omoni bato mingi bayebaka te kongo eza lupangu ya nkolo nzambe mpo nafungolela bato mosusu bayebaka te kongo eza lupangu ya nkolo nzambe moto akosa bino te boluka botuna bato oyo bayebi makambo kongo eza lupangu ya nkolo nzambe tokosalaka n'importe quoi te n'importe ki akoya atia kaka makambo ne ye alingi mpo aza kongole eza ndenge wana te biso toza bato ya botosi epuis fo totalaka bamakambo oyo biso tokoloba mpo bana na biso batalaka mpe tala nakopesa ndakisa moko par exemple tozoloba makambo nalinga kolobela yango te me lelo nakolobela yango bakombata balingaka miziki ebetaka poto lisusu te raison nini bapesi raison banzembo ya soni eleki mingi bayaka kobinisaka badansese na bango motakala ça c'est bien ça c'est vraiment bien wana eza baraison moko eza kitoko mingi mpona kotala bien baza na raison ya koloba ke bamisile na biso bayeba banzembo ya salite ya pambapamba tout ça ezaki éducation na bato kote mosusu balobi bazoya balakisaka nzoto ya basi na biso babinaka motakala tout ça eza baraison moko fondamentale eza bien apart bamaka mosusu me nga napesi ndakisa na babiloko wana mibale omoni eza mpona bango mpe bamisise bayeba ete barezo oyo bapesi biso so batali bien eza mpenza ndenge wana bameka kobongisa bango na bakombata comme ça peut-être balobake non toyoki bakose bopesi tokosalela lisusu yango te sikoyo tokorespecte bamama babinaka kobina mpe ebandi lelo te basi baza kobina depuis kala baza kobina me soko otali na bafilme oyo ya kala basi soko bazobina mpe bazali kolata mpe na ndenge moko okokritike te ezaka exemple napesi soko tolandisi na kote mosusu tomeka kobongola mitema olinga te osala moninga na yo mabe oyo aza ndeko kongole lokola yo ntango tofinganaka motu wana ozofinga makambo soni aza mpe na tata na mama aza mpe na bandeko epuis bandeko na ye bazoyoka ke bazofinga ndeko na bango makambo moko ya soni to bazofingana makambo moko nakoboma yo ozela nakosala yo boye te totika babiloko wana seul moto akojije biso ezaka nzambe motu ma mokili akojije moninga na ye te moto ya mokili akojije moninga na ye te seul nzambe omona bakobimisila mutu likambo moko oyo mutu wana kutu ayebi te bilobela totika bilobela bakongole bilobela totika donc makambo mosusu toyokaka oyo bakobimisila mutu balobi mutu kingandi aza na kisi par exemple
nzoka de mutu wana aza na kisi soki aza na kisi ezaka nzambe mutu akojuge ye nzambe ka mutu ayebi mitema na biso nzambe ka mutu ayebi na bato malamu na bato mabe mpo bato mingi basalaka na miso bato ozomibimisa mutu malamu nzoka aza ndoki na butu ye alokaka bato me na moi boye apparence na ye eza ya malamu lokola donc ye na jésus christ balalaka to ye na papa simoki bango balalaka mbeto moko me nzoka aza grand ndoki botika biloko wana bandoki babanda koyeba na sikoyo omoni kaka groupe ya bato ezali bazomona mosika babanda kotanga bakombo na bino nakosenga mpona kosilisa na kosenga likambo moko mpa bakonzi bameka kosalisa recensement s'il vous plaît bakonzi boyoka nga bapasi oyo tozomona mpo recensement eza te na mboka na biso tozoyeba te nani na nani aza na kati ya mboka na biso sangana eleki tosalisa recensement mpo ata social bato mingi nayokaka social mabe social mabe bon social eza mabe toyebani nombre te bakodetermine mbongo yango babanda kopesa bato bakodetermine yango koma ata balingi bakabola biloko bakokabola biloko yango ndenge nini mais il faut lokola awa na poto na ville nyonso tu nombre ya bato eyebani mutu kingandi avandaka esika boye mutu kingandi avandaka esika boye ntango mosusu contrôle ya basoda to policier azosala contrôle na ye okopesaka kombo na yo kaka babeti papapapapapa bakomona pa ebimi ovandaka na mboka boye mwasino mpo basala atrape mwasino komone nani okingani bana na yo kombo na bango nani okingani bayebi ke na ndenge ozolobela monoko yango bakoyeba ke moto oyo mpenza avandaka awa donc biso bakoyeba te nani abotami nani akufaki donc mawa tro mawa so naseki koseka moko ya pasi na motema na kongo toyebi so te nani akufa nani aza na bomoi bana boni babotamaki na mokolo boye toyebi yango te mutu atianga tembe te eyebani te omona kutu mutu si akufa na ye me kombo na ye na mikanda na ye mutu moko ya bomoi azosalela yango eza malamu te ezali malamu ta moke te bakonzi bosalisa recensement epuis na kosenga na bakonzi congolais au moins aza na identité carte de lecteur eza insuffisant ekozala identité te mpo kovote baabstention mpe ezalaka bakoloba combien bavote te autant bavote boye to bavote te banani basabstenir ndenge baloba na français nombre ya bato boye mpo vote ezalaka na obligation te mosusu mpe ya koloba na kovote nanga te alors toluka baargument te ya koloba ke carte de lecteur nde yango nde koma identité te bakonzi avec beaucoup de respect oyo tokoki kopesa bino na respect mpe tozosenga na bato mpo babanda kopesaka bino bomeka kosalisa recensement pardon bosalisa recensement bosalisa mpe carte d'identité ya congolais mpo tozwa valeur et puis bozokotika bapaya babanda kodomine bana congo biso toza bato ifo mokili mobimba fo babangaka biso mpo toza na nyonso mais bozotika omona mopaya koya azodomine bana congo azofinga azobeta bango biso na bamboka tovandi soko obeti mwana mboka na bango ata aza na tort soko oke bakotelaka liboso mwana mboka na bango bakoprotege ye d'abord dans un premier temps avant bakosambisa makambo soki aza na tort bakopesa ye tort mais ozosentir yo moko ke bazokotela moto ya mboka na bango
mais biso bakonzi mosusu bakoma kotinda bango na bapaya ale beta ye tia ye filmu pardon botika biloko wana eza malamu te biso tozomona mpasi na bamboka bapaya alo biso na mboka na biso bato wana bazala koyiba bakita mboka na biso banyokolaka lisusu population na biso toboyi tolingi makambo wana lisusu te esalamaka te s'il vous plaît avec beaucoup de respect bakonzi bofungola miso balibanais surtout balibanais bakomisa kongo lokola bango epuis kofinga bakonzi na biso mpe ntango mosusu libanais na kongo omona azofinga bakonzi ale bozopesa bango privilège bozotikila bango mpona bamieti oyo bazopesa bato mosusu bateka na bapoche na bango valeur ya mboka na biso eza wapi valeur ya bapopulation eza wapi soka nde tozomona na bamboka bapaya yo mopaya oza na eloko ya koloba te devant mwana mboka fo tosa mibeko na bango oyo mibeko na biso batosaka te na boyokela ngai nakanisi mpona lelo napesi mbote mingi na bakongole nyonso tu oyo bakondima makambo oyo nalobi oyo bakosimba na makanisi na bango makambo oyo nga nalobi na kopesa mbote na mingi na bato nyonso tu oyo balandaka radio Soumel 1000 ezoloba makambo ebele ezobimisa baverite batongaka bango kasi nsima mikolo tokomona makambo nyonso tu bato ya Soumel 1000 balobaka ezaka ya solo surtout mama Rosalie oyo boyokaka sango na papa Roger baza bato moko nga nakamwaka nayebi mpe bango te nga nazoloba bo nayebi na nga bango te namona bango te bamonaka na bango te okoki kokoma email na yo bazokisili yo me bamonanaka na bango te oyo nazoloba eza verite me kasi soko otali malamu makambo nyonso balobaka ntango mosusu tobangaka tolobi me place wana balobi boye esakingabu te me okoya komona oyo bango bazoloba yango nde kosalama alors toconfirme ke radio Soumel 1000 eza esprit ndenge bango balobaka yango eza ya solo toconfirme lelo ke radio Soumel 1000 mutu bobitungisaka te eza esprit epuis soko olandi bien ntango bato wana mibale balobaka na ingénieur na bango azalaka nani mpona kobongisa bafoi banini babalance nyonso tu papa Jacques Botamba bango nyonso tu wana soko omoni mama Rosalie azoloba botiaka na likambo na lingo naloba bakangamaka te mpona koloba makambo omona makambo nyonso bazoloba yango papapapapapapa yango mpe esalamaka babiloko mosusu balobaka meme biso oyo tolandaka radio Soumel tolobi oyo balobi eske eza ya solo ekosalama kelke mikolo ekoleka omona mpe likambo esalami ndenge esalameli donc pour vous dire que bato oyo balobaka ba scorpion noir na bango ndenge balobaka ke bakoki kokotisa meme scorpion noir na chambre ya couche na yo tondimela bango mpo eza esprit ya solo wana ngai peut-être naza moto ya liboso te me nga na mibimisi nga na ndimi ke radio Soumel 1000 eza bato ya esprit mbote mingi na bino bokobisa kaka mosala lifuta eyaka nango ata mutu ya gouvernement te mokolo mosusu mutu moko boya motema mawa alobi me le mosusu toyokaka radio Soumel 1000 ata osaki na kanda ntango mama wana na papa Roger wana bazoloba obali koseka yo moko makambo balobaka omona obali oseka me eza mpe thérapie te ntango ozoseka ntango mosusu ozaki mauvaise humeur nga nasalaka ntango mosusu soki mikolo wana batie baémission te naza tranquille te mpo naseka na nga nayoka radio Soumel 1000 ndenge bango elobeli na bango na makambo balobaka ntango mosusu naseki nalembi ale makambo nyonso ya mabe baide nyonso ezaki nga na kati ya motu elongwe mbote na bino mingi bakongole bandeko bakongole tochange bizaleli tobongola mitema na biso totika kofingana tolingana
na ndenge nzambe alingaka na ndenge mibeko ya nzambe ezotinda biso nyonso tosalaka mabe moto akotombola mosapi aloba ete asala mabe te tala mokolo moko te aza te biso nyonso tosalaka mabe me toyeba kolimisana totika kofingana tozala bomoko ekopesa pouvoir makasi na benediction na makambo mboka na biso nzambe apesaka benediction esika desordre eza te kolo nzambe apesaka benediction esika kimia bolingo ezali oyo nalobi mpo na lelo yango wana na kombo tata mwana mpe molimo mosantu amen. Merci Papa Botamba pour la intégralité ya message ya Monsieur Zulubabela ndenge nini auti koloba wana etikali problème ya ba auditeur bangonde bako juger pe bako pesa ba point de vue na bango po ete Monsieur Zulubabela na maloba na ye azalaki clair pe onyo so lobi ezali ba message moko ezali peza na inspiration ya makasi ezali ba message oyo congolais nyonso tu oyo akoyoka ebongi malamu akoka komedite likolo na yango po ete toyeba toza kokende wapi pe toza kotalela masolo ya mboka na biso ndenge nini. Tosengi lisusu merci na Monsieur Zulubabela toyebi ete oyo ezali mbala na ye ya mibale pe mbala ya suka te na banzi ba auditeur bakozala lisusu na posa na yo mais na kosenga na Monsieur Zulubabela ezala kaka te ba auditeur soki bazali na posa na yo nde oye mais soko moni ete ozali na message oyo okoki kopesa pona oitali mboka Radio Zumel 1000 totikeli yo porte ouverte okoki koya kopesa message po ete ba congolais bakoka kozwa implice na oitali bongo masolo ya mboka topesi yo lisusu merci Monsieur Zulubabela po ete na franchise na yo ndenge nini makambo nyonso ozali koloba na oitali mboka ezali komona na penza bosolo ezali kati na yo na ntango oyo na koyebisa na ba auditeur nyonso boyebaka ete kala mingi te bokozwa message oyo pe Monsieur Humberto Vandros apesaki na Radio Zumel 1000 bokozwa yango bokolanda yango message moko kitoko oyo ezalaki débat monene pe na bandeko na banzi na sima ya bangonga nde bozwi yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui envoie bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avez raison aïe
bakangi tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyoyoyo nokoshan Président Bolise tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyoyoyo Allez, touchons ça et ça. Jean-René Golo, Mamalantou. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Djaba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makangila, Fier, Jean-René, Solane. Samba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osaka. Hubert Betamona. Kati Betamona. Bimba,
émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso boto Zoomel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.